kuna écran ezalaki nalobaki likambo écran écran eza parce que na écran wana ozomona ndenge nini obanda osala baconfession na yo omona ndenge obanda kosala cure d'âme na yo omoni mbala moko entre pasteur na moto azotubela masumu ye alobi ntango kaka alobi ke nalongolaki bazemi mibale pembeni chiffre 9 ebimi donc directement elingi kolakisaki akosi olongolaki 9 zemi eloko esalama eza nini sikoyo na minute wana image ya motu na pasteur ekolongwa bokomuta sikoyo na mokili ndenge olongolaka tous les 9 zemi sikoyo ntango baolakisa bongo bademo baoseka bademo baoseka lokola likambo mosusu aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi kolabie mapapu masope mafuta tokokisitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi destination na ye eza kokekoni okoma nsima liwa autant tokomi wana prince oyo tokutaki nabaki azalaki donc mélange ya moto na nyama maseke mibale na motu mbanga ya bantaba mino ya banyama suka maboko ya banyama suka makolo ya banyama mais kati ya nzoto forme ya mibali asimbi bato apembe azalaki na chaise royale na ye kiti ya bokonzi biso nyonso na liboso na ye toza koavance bamisusu bazolongwa nabaki place baokende baolela makasi ifokoma liboso na ye nano oui ifokoma liboso na ye après ifokoma liboso na ye so okomi liboso na ye déjà pardon partir molongo wana nabende koregrete on a besoin de regretter. Tant surtout dans l'excellent mot qui est. Déjà par rapport il y a 3 questions. Oui, bah poser qui biso. Dans le bel qui affaire à 3 questions. Et liboso na tant to koma bazolela. Surtout on a koma ki to kuti bato bazaki boso ba olela. Bazolela makasi. Surtout ba lela makasi basengi ngolu. Sala biso ngolu to zonga na mokili to bongo la motema. Sala biso ngolu to zonga na mokili to bongo la motema. Mais yé azaki juste na 3 questions à poser qui biso. Question liboso est-ce que boyamba ki bango batanga kombo ya Yesu Kristo te. OK. Liboso prince wana. Batu penda baolela sala biso ngolu tozonga na mokili tokende bongo la motema. Ezelo konga na kuta kuna na kutipe batu baolela sala biso ngolu tozonga na mokili tokende bongo la motema. Donc eloka moko on a compris kuna muto senga grâce ya ozonga na mokili. Mais yé a interpellé ki biso ke na mokili obino bo uti. Est-ce que boyamba ki? OK. Question liboso. Bo uti na mokili. Est-ce que boyamba ki? Na place na zaki na bi oui. Ngana yamba ki? So tant que tu na mulongo na gauche na droite na ba demo bateur bazar. Oyo ba demo na lobaki oyo bazar misute mato ite mo côté bon ba ti côté bazar na yo. Ba demo bateur wana na ba demo musu bazaki wana balobi na te otikala oyamba ete. Soki oyamba ki olingaki koma moto na sika. Soki oyamba ki olingaki koma moto na sika ngoza moto na kala te. Lokola yo tikala ki na makamno akala. Seke oyamba ete. Et kuna na lobana batu elo esala pasi ezaka ko beta te. C'est pas tout bête mais eloko ça la passe makasi za rejeter la parole de Dieu. Donc malobo bateya ki ona mokili yo salaki mapekali ko non ça son alingi na zana na temps botikanga na sepela na ngai makambo na zona jeune koto sanyoso baso lekisa pe basali nzambe ba comme exagérer. On s'est retrouvé place moko OK omoni babande ko exagérer te. Il fallait na landa o balobaki na ngana se conformer na makoma maloba nzambe pona ko wana ndesko za passe. Po ademo lo na kuta kuna eza bademo bazateki ba obeto pamba otaki moyibi otaki bote il faut pas faire référence ya makomi oyo e condamné yo po ba o nyoko la bato précisément ba ange déchu oui ba makomi bina ya bible oui ah bon na kuta ba ange déchu ba o ba nyoko la bato eza ba ange déchu alors ko bosa nteki ba ange déchu bazaka likolo tangu bazaka likolo tangu satan asali abeki ko sala rébellion na likolo esimbaki te ba ange zamba bwaka ka bango bango na seconde bazana charge au mieux pour la taper là. Donc bazana connaissance la parole de Dieu. Et bango baza bilo ninga na découvrir pas na bango. Ah peut-être dans d'autres qui pourtant peut-être bible te baso que comment manga boy. Bilo ndeko to sa kiti. Comment manga. Ndesko tango balobi nanga otikala oyamba bako. Soki okoma ka moto na sika.
nandaolela bango tonto olela baoseka biso bazotiola biso kuna mokere eza ya makasi bazose moke na biso bande pena kolela moto kuna mpe azolela na ndenge na ye batongo asisi koseka biso alobi na biso elwa mibale na mokili oyo bino bouti eske botosaki so na kotosa ye wana mbala moko ntongo asisi eske botosaki ye mongongo moko ebandisi koloba que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Directement, on a eu à comprendre que tu dois appliquer les paroles de Dieu. Tu appliques les paroles de Dieu, tu es condamné. Donc, on a, donc, bazola qui sait que si on a place wana, ils a plus yo mokondo tout ça qui te, nous a qui place wana. Demande à banzo wabi mais après ça qui bino mi beko na e donc tant on va après ça qui bino komba yesu batanga raté kuna après ça qui bino mi beko na e auto ça qui te pour ani tant to zolela bon ba oseka ayo se se organiser tout est-ce que vous savez là na ko salela wana na ndolo ba oui kana salela ki ba demo ba zaki pemena ba d'autres là salela ida ayamba misala masumu te donc tina no église ndenge na expliquer que na église na uto longa ngazeni na ina telemi na sena ngape musala nzambe donc journée wana tina sala musala nzambe nzamba yebingati amoni ngati donc ti ezaki que après prière na ngana ba intention que boire boire sur bimana ba makangu nanga donc misala wana tout nzamba sikala oyeba ngote na lelaki na regretaki wala ka liboso na ye ta liboso na isko biso tozaki musika tozaki penza musika mulongo ezaki mulai makasi ala kelele ezaki mulai makasi nde ba o bazaki toujours liboso o ba pusa na pembeni na ye babi sala biso ngolu po atozoni okwama tozomona pasi makasi atelemi abandi koseka lisusu makasi abi o bino bebi teke ngolu etikali mpona bato baza na bomoi simaliwa ngolu ezalaka te donc simaliwa babongola motema te simaliwa bayambaka yesu kristo te simaliwa ngolu ezalaka te plus loin na okoloba même eza na offrande moko te to messe moko oyo tokosala na mokili nzambe achange mutu place apasi alongole place mutu esi akufaki déjà eza te eza na eloko bakokosala te donc ya malongo eza mutu ye moko akufa kati na yesu kristo asala effort ya koluka yesu kristo non tokosalela ye prière moko baoffrande moko baopesa bamesse soki mutu akufi na masumu c'est fini ba prière wana ezalaka importante mais ça déjà importante parce que quand on a l'expérience okufa kolamuka ezalaka importante tozaki olela kuna ozokaka bakri nalembi nazokoka lisusu te pasi eleki nasuki bopesa ngai 1 minute nazongana nga na mokili nakebongola motema donc place moko douleur na douleur bakri souffrance moko impossible toujours na kati ya ko avancer démon wana prince ayebisi biso boye abi mokonzi na bino asalaka nyonso mpo bongola motema mpo boya awa te bino monde bolingaka place démon alobi boye alobi bato nyonso baokufa ti bakende kuna avant balongwa na mokili ndenge alobelaki mokonzi na bino donc alobi jésus christ asalaka effort mutu akufaki kuna te mais biso moko nde toyoka te nde abandisi kokoyesa biso abi mokonzi na bino interpellaka bino interpellation liboso aloba na biso eza liwa alobi à chaque fois que ozoleka quelque part omoni photo ya moto akufaki oyeba ete ezala déjà message mpona yo otikali na bomba oleki omoni lindalala ozoleka namoni peut-être corbillard baokekunda motu omoni motu moko boye baokende na ye akufi eza message abi message ezalaka nini oyo mokonzi na biso atindelaka biso motu wana azalaki mpe lokola biso ndenge ya kufi ekokaki mpe kozala biso mais sikoyo ndenge ya kufi wana soki yo nano bongami te bongama donc liwa moninga ezalaka question mpona biso nde eloko alobai na biso ezalaka question mpona biso eti prêt obongami déjà donc soki lelo motu moko akufi pembeni no oyeba ye te eza déjà question mpona est ce que obongami déjà place nazalaki na olela oui effectivement na mokili namona bato okufa avant nga nakufa bato bakufaki ebele ndolela nazo regrette na molongo wana nazalaki kaka na regret naki na regret makasi regret mpenza makasi pourquoi parce que biloko nyonso baoloba kuna na se rendre compte que na mokili nazalaki informé nango ayoyebisa biso eloko ya mibale eza sur baaccident à chaque fois omoni oyoki sango accident ezalaka mpe message
so accident moninga za pe question pa na biso ba auto tukena moki est-ce que so bongami so bongami te zo tan ko bongama alors ko bongama ngo za ko bongama kati na Yesu Kristo ayo exception ba misa te sa maladie ko bela donc tinde to za ko mutu pasi o kingo na la libente kingo zo kanga manga o lito ipasi nini abia za message pour o biso ba auto tukeli na moki za na mokili pona nini expliquer biso lobi maladie oyo so bika nango awa toko biki na gauche ba misusu na droite ba okufa nango alaleka mutu pasi ti ba kepo hôpital to des fois ba kepo hôpital te akufi donc eza un message pour la biso ba oyo oza nano a et ayeko koyebisa biso likambo Matéa na l'église ayebisi biso abi à chaque fois que ba oteya biso soki ba te yo Matéa wana ezaka ba interpellation pour la biso ba oyo tozana na moki esengeli to bongwana esengeli to bongisa mitema na biso na nzela ba Matéa wana abi ce sont des interpellations ayeko lobela biso likambo ba cure d'âme na kati ba cure d'âme ayo bisa biso ndenge nini tosala ba cure d'âme ya mabe abi yango même na mikongo na bino bozala masumu oyo bobongisaki te ntango bozalaki na moki alors exemple neti nini kuna bayebisa biso eza masumu mosusu okoki yo moko kobondela Nzambe osengi Nzambe bolimbisi Nzambe alimbisi yo mais eza masumu mosusu il faut okende epai ya basali ya Nzambe nde babondela Nzambe mpo na yo okonfese masumu wana donc eza masumu mosusu ndenge nga na okai pa na bango osengi Nzambe bolimbisi Nzambe alimbisi yo mais eza na catégorie ya masumu mosusu okokosuka nango yo moko te faut ke pa basala Nzambe osala confession tant osali confession basambeli mpo na yo basala Nzambe baleleli yo ngolu ya Nzambe yo mpo osengi Nzambe bolimbisi Nzambe alimbisi alors bayo opesa exemple ndeti nini oyo napesa sikoyo okeli boso mosala Nzambe ubonto ba ntuke loko ngam na ibaka ngo eloko ngam na ibaka ngo tala na tambola ki mabe na sala ki kindumba mutazalo ba makambo eza vrai alors et comme place moko lobi pasteur ngane na zaboye na longa ngaka ba zengi bale elo nye bando sama kuna parce que kuna écran ezalaki na lobeki likambo écran eza parce que na écran wana ozomona ndenge nini bando sala ba confession na omona ndenge yo bando ko sacre d'âme na yo omoni ba moko entre pasteur na muto to bela masumu ya lobi tant kaka lobi ke na longola ki bazemi mibale pembeni chiffre 9 et demi donc directement il ko la tsaki akosi longola ki 9 zeli elo wesa mezani parce que na minute wana image ya mutu na pasteur egolomba boko mutu asko na mokili ndenge longola ka tous les 9 zeli ndenge so okendaka pa ba docteur bapesa ka obatonga ndenge ozongaka na ndako so osalaki hémorragie soki mpe basalaka okiritage soki mpe nyonso basala bozomona bobandi na première ti na 9e na ndenge ezalaki soki makile bimi ozoki na place oki ebwaka soki ntango baolakisa bongo bademo baoseka lokola likambo mosusu omoni nde toza boye na mokili enregistrement esalamaka chaque seconde enregistrement enregistrement esalamaka bapense ya motu maloba ya moto ba acte à s'opposer aux ans disque na kati ngabla na disque na kati OK et disque on ezolo ngazo to OK amal ou eza na ndenga Nzambe pe ezali pe kanza oui na bolamu na mabefe soko sali repentance sincère ba wa mabe wana o longwe na masumu o abandonner péché ya mabe nyoso longwe OK ya mabe longwe kuna sikoyo tango za wana na bi écran ezali écran on est en mal parce que quand on s'est retrouvé pour tout ce qui est du mal on confesse ça quitter parce que on confesse ça sincèrement au tika et ça la image n'a aucune raté parce que quand le Seigneur pardonne allons la ramane mais on le faut yo conserva kiwana est-ce que yango est aussi alors bala moko automatiquement ba demande boye biso mo on la ramane on la nefzemi mais kala tant que confesser aussi le bien pasteur on la kaka deuxième loko saki confession oyo salaka jour wana ozo bolimbisi parce que na mobimba nango falo lo ba vérité mais yo ke olobi ndambo la vérité bon na mokili nde na mona ka balobaka ke okoko avouer moi ndambo mais en réalité na confession ba avoir ndambo te pour ozo pardon ya péché il faut le bannir tant la kisi bongo na nzo lela
nga bayebisanga babi kasi yango na mokoko no omemi masumu obongisaki te ntango ozalaki na mokili edemo wana mpesa satan ayebisi biso babi yango bomemi mpe masumu oyo bobongisaki te ntango bozalaki na mokili na regrette donc kuna nazalaki na regret so nakomi komilobela nanga mpe na munando oke nanga église nanga munando oyokama te ya to avancer toujours mulongo eza koavancer ye pas ocontinue koloba ayo kolakisa bayolakisa nga na écran na nga balakisi nga na écran na nga ntango balakisi nga na écran na nga bayolakisa nga nini bayolakisa nga nayomona jour moko nauti prière na poko nauti prière nakota prière nati pele elamba molai na pokwa prière esili ntango nabimi naye ndako okoma nakomi na ndako na change bilamba makango na ngai abeti sifflet parce que période wana ezalaki abeteli yo sifflet abeti sifflet batelefone ezali non te abeti sifflet nango mpe nabeteli nga sifflet nango na bimi asi mpe babiloko mwa taka bobanda toobima nalati bien te nabimi azwi nga tokei namoni toke bar tosisi bar tobimi tokoti boite naomona nyonso bademo baoseka après boite toki hotel tout nyonso eza filmé tout sisi mpe azwi mbongo ekabelinga mpe nde kaka ezalaki kaka sokoya nazongi na ndako nazwi mbongo na ti wana nzambe omoni fai kaka nabima na ye ti nzambe omoni te kaka benga mbongo oyo esunga ngai ya nzambe bademo balakisi nga balobi fali osala repentance osenga nzambe na bino bolimbisi mokonzi na bino bolimbisi mais yo ozopesa explication eloko na aprena kuna devant lisumu base justifiera te bamikitisaka liboso ya nzambe ebango bayebisi nga balobi yo obandaki kopesa explication ozwa bolimbisa masumu papa Yves na ndo mona ondire ekomaka ndoto nga mona komi milobela ezala ndoto de façon ke nalamuka mpona bongisa mais ezalaki ndoto te ezalaki réalité ya vie na nga bato bakufa na kati ya masumu baoregrete makasi bazoregrete makasi e nakomi komona ezala ndoto omoi bandoto ezala oloti mpe makambo mwa mabe omoni basouffrance mwa makasi ntango osutuka boye ezalaki ndoto ozwi kaka meme ntango obongisa parceke nakomaki na posa ezala bongo malheureusement ezalaki ndoto te ezalaki réalité bango bakontinue koseka wana mutu na mutu kuna balakisi ye na écran na ye makambo bakolakisa nga balakisi nga phase wana bayo olakisa biso susu ndenge torejeta parole de Dieu vrai quand je parle de la parole de Dieu maloba nzambe ya solo oke na wenze baoteya tika masumu bongola motema yake pa Yesu Kristo okipe te abiki ezalaki occasion mpona obongola motema me olekisi balakisi susu ndenge ezalaka defo bandeko mosusu na 5 heures ndeko Yesu aza na posa na yo tika masumu bongisa na Yesu bato mpe balalaka te moto alali tongotongo ndenge bato basemokaka toujours balakisi biso ke ezalaki mpe une façon oyo fale tobongisa tomoni mosusu te ti bandeko bayaka alors ntango nalobeli bandeko bayaka koteya na ndako eza bandeko nyonso te oyo bayoteya yo mpenza Jésus Christ comme étant Dieu oyo baye te bayeli yo baévangile moko détourné te oyo bayeli yo mpenza vrai évangile bamisusu babengana bango tomoni ndeni balakisi bamisusu omona bosepeli bango mai okomboli bango babi na biso ezalaki occasion mpona biso tobongisa me tolekisaki nalelaki baye kolakisa susu orgueil oyo moto azalaka nango mpona koyamba Yesu na mimoni à chaque fois nando ozala na église baoteya mateya à l'époque place nando osambela na pasteur wana azalaki obanga nzambe nini esalami balakisi nga so naza na église baoteya mateya na bandeki kotutisama nando ozala saisi omwana kati na nga naoloba wana tootala parce que ntango bootala na écran kuna même bapense oyo ezalaka na kati ya motema ezala exprime ezoza exprime naomi lobela nga fo natika mambo nasala ko mateya oyo mpenza etouche nga balakisi nga plusieurs fois nazalaki na église nazalaki kaka ege alors moteya ntango osilisa animé par le Saint-Esprit oyo baningi babongisa na Yesu Kristo batelema aleka liboso batombola maboko nde place problème na ndo ozala place nga naza so naza otelema na bichance naza deja otelema so ekomi baleka liboso na oleka te nga na osala mosala nzambe ya deja na église bayebi ke na mosali
Ce que bamona ngana leki liboso soni balobaki sere na bongo na ye motema tenga non lekate so soki baninga baleki liboso to batombolaki maboko ndenge ezalaka kaka toujours conduit par le Saint-Esprit basambeleli bidon to bozongisa maloba nga sikoyo nakobanda olanda yango me ya kobatama mpo bato bamona te nde bayebisinga balobi okaki mokonzi na bino soni mokonzi na bino mpe ayokaki yo soni libondeli oyo bandaki kosala na soni wana atikala koyamba yango te atikala koyoka yango te bolimbisa masumu otikala kozwa te nalela bayebisinga balobi ntango bandaki koyoka mokonzi na bino soni ozokitisa mokonzi na bino ozotombola mokonzi na biso. Donc à chaque fois que mon toit lingara ça repentance na cachette azoni bomba baye baté akitisa Jésus-Christ parce que Jésus-Christ jamais ko joyer na cachette de ba bisinga ba bi mo conseil na ko ko soni ay beauté et quoi y binga te moi pe na ko tana wa manzambe na lelaki na regretaki babandisi ko la samba bita aux en église ta maté ba te ta aux en église ta baté ba te ta la aux en église. Actuellement dans mon kili, on a la facilité à bosser dans ma cave. On bosse dans ma matière, mais quand on a enregistré, et puis on va la question directement dans ses souvenirs là. Et on va la question dans ses souvenirs là. Bah là c'est là au plus grave, plus grave. Et ça que au moment de tambola, tout tambola, n'a un projet au Iba. Des personnes m'ont les canards. Mtuwa zo betali solo to ozo legana mtuwa zo betali solo ko ibeza mabe mwana biso na iba kitande bakangi bano balingo kati pona nini olatika ki moyibi ngape pesa naza na ibaka kuna balakisa biso bayebisa biso ezani ndenge na yoki li solo ya bato wana baolo bake ko ibeza mabe eza message mbamo pona nga da nyoso ko yoka na ko mona na vina yo eza déjà mateya donc eza oya malamu wana bazolo bela bano yo lelo balinga kindumba balingi kotika te nyonso wana eza ba condamnation donc o mususu tokutana nango na nzela yo mona o masolo non nzambe ndem ta planifier eza bongo oyoka po obongisa toujours avancer alors tant toujours avancer to komi presque pembeni ya démon wana parce que soko komi neti pembeni ya démon wana ozana facilité à vivre ba vie ou ezana kati ya ba cellule ozana facilité au mona makambo ebele pozo ke déjà ko vivre donc comme comme taza double vie à la kati ozapi wana donc comme que vers cellule oui ozo que vers ba cellule OK et quoi avancer devant et ko koma pembeni na alors nzoka pembeni na elo nizo salama aozo baton na ya pembe ba onyo so bakufina masumu eza na plaque métallique moko eza awa na tolo aozo baton na ye azo atio na tolo sotongo atio na tolo eza na lisumu po ko mama eza na lisumu po ko mama lisumu wana ko mami elingi ko lobate ke yango ndeleki masumu na minene nde teke yango eza nde lisumu munene te okuna nakuta lisumu munene eza te lisumu muke eza te nyoso ya masumu osoko se repentir nango te okeli felo mais siko oye auta azu bâton atie na tolo na yo eza o précisément babengi péché dominant donc on est dans péché chéri ça la souvent yango wana na mokili péché chéri OK péché chéri na mokili kuna eza péché dominant alors pourquoi est dominé pour na mokili eza eloko oyo o défendre ngo na énergie nyonso chéri ngo neti ndeni na ko expliquer batu na bike et pesa bango parce que je vais expliquer batu nyonso bateka ba boisson alcoolique ata ba melango te so bakufi bakota bokonza nzambe te so ba se repentir te ah bon oui na ndeni tango zo tekela batu ba boisson alcoolique eza mabe eza poison mobile eza mabe so mtalango non ba boisson alcoolique eza mabe pour ça on a connait zali et ba boisson alcoolique eza mabe ce que lokole loko oyo eza considéré comme étant poison yo lo binga na melango te na teka na nga kaka donc yo zo pesa batu poison o bo mabang isi mtu mtu seka cigarette binga milanga na cigarette te bon ce qu'on a ko nokende faire nini nga mtu na teka na nga kana milanga te kuno za consommateur donc principe ya kuna vendeur azala te na ba vendeur na ba consommateur bango nyonso bazala ba consommateur OK
Alors lokola eza lisumu oyo o défendre ki tango zaki na mokili neti ba jeune bazo songo lelo so bali nanu te boko yeba na nzoto te ah batika biso bango ba pasteur batambola ndenge nini lo mo mbatu ba pesa ba raison na bango wana ah to senga ka bolimbisi to bongisa kaka so ki liwe zuyo avant repentance na yo OK nyo makuna eza lisumu tango zaki na mokili o chérir yango et pour défendre yango ou argumenter tango okoma kuna yango est-ce qu'on fait le péché dominant. Okay. Alors pourquoi ils ont péché dominant? En réalité péché dominant ils ont clé il y a cellule au faut que kota. OK. Donc yango ils ont fungo là ils ont empreinte oh ils ont fungo là cellule ou esengé le kota. Déjà na mulongo na mobimba tango leki ba démon bango basali musala na bango ya ko approuver que bango en réalité baza mabete yo mondo tambola mabe boye ki mo continue yo. Alors na nyonso o leki wana ondi mango ondi misama olobaki ngamoko nde na tambola ki mabe. OK. Comme peut libosa prince ya Satan. Alors wana eza code na yo. Donc code ya bato masumu. Le mot de passe. Code na bango. C'est ba chrétien pe ba na code na bango. OK. Code wana to recevoir na mokili. Code ya ba chrétien za Jésus Christ a passeport. Saint-Esprit a visa. Mko muto kufa to enlèvement sur le salama quand c'était muto lo ba otuno te yo za passeport visa liwa to enlèvement tango zo kuta yo fait que Jésus Christ a kati na yo Saint-Esprit tata musaki yo ya wana passeport na visa na yo mais est-ce que et pas ba ya bato ba kufa na masumu péché chéri tango za mokili on est comme péché dominant. Alors si masiko ya prince ko chayo baton wana ba des mois batteur wana il faut pas qu'il y ait une n'importe sa cellule ou esengela ki kokota comme prison pour batunyo so ba ko fana mokili ba ko esika monte batu ba na olela batu na mokili za bon tata mwasi nengo kei pesa papa mbote pesa no kombote des fois na retourner ngabi est-ce que bango baza pe na connaissance que non couple place akei ba okutana na tata mwasi est-ce que tata mwasi place akei ba okutana na no comment ba to bolela bongo biso to tikali awa bo batela kaka biso obe biso makasi wana eza ignorance ya bato eza vraiment ignorance ya bato soki olongo eli boso prince ya Satan ba demo bater bazu ba ke ti n'importe sa cellule fa beaucoup alors ba demo bater ba kota asu na cellule te bon basuka na libanda wana po fo bazonga na mokili ba yo luka su bato mususu. Donc bango ne bazana mission na bango mokili ba prochain sarabat bazo luka na ba amnini ba okende nango ba amnini ba ko empêcher pour l'enlèvement. Alors tango okoma liboso porte wana ndesko esika lisumu e munana ke koma na plaque métallique wana faut briller et beti na porte fungo le porte so tango fungo le porte empreinte fungo la et beti fungo le porte donc masumo batu ba boko la lelo et le plus dangereux ça moko nango eza fungola oyo ke kokotsa bango esika banyo kwa tango komi wana eza na puissance moko euta na kati eyeti libanda eza na 3 places oyo etutaka bato ezo dépendre na place oyo etuta yo so etuti yo na mutu il faut ça omoni pinceau ya batechnicien tozwi sikoyo ya monene nango valeur na mesure neti okoko fina mutu na ngai okoko fina mutu ya mutu mopepe wana eyi bongo efini yo soki ntango efini yo ozalaki otelemati et puis na pentaka pince nde bakangaka ba benda ba ofungula et kangi yo penda bongo fini yo makomi na yo liboso porta cachot put you before the gate of jail or the prison where you be locked. You're not going to go easily in because you can't open that gate. The demons that are out there, they cannot open it. The demons that are inside the prison, they cannot open it. What will happen? Your code, your sin will shine and give some shining and eat the gate. So it means that your code is like a fingerprint that is opening the gate. So when the gate is open, you cannot just go by yourself as well. They cannot also bring you. They cannot also pull you in. There will be a wind that will come from inside the prison and it will come out. When it will come out, there are parts that will be touched by those winds.
on the heart, épaule, on the shoulder, mpe makolo. and on the foot. Soki etuti yo na motu, If it touch your head, esengeli ekanga yo. it must hold you by your head Etie yo position verticale. and put you in a vertical position. Ntango ezwi yo, When it takes you ebandi koningisa. and to shake you, it will shake you. Nalobaki nzoto ya lisumu, I said the body of sin, nzoto ezosala pasi. that body is so painful. Kilo oyo omemi eza pasi. The burden you are carrying is very painful. Alors ntango mopepe kobanda So when the koningisa, wind will be shaking you, pasi wana ezomata. the pain will be growing. Dimanche nalobaki, Sunday I said bato bazolongwa na molongo. that people are being removed from the queue Place bazokende, where they are going. bazolela, They are crying koleka biso bato more than boye, us who have just arrived on the queue, koleka bato baza na more than molongo. people who are on the queue. Alors ntango mopepe So ezomingisa, when the wind is shaking you, eza pasi it makasi. is so painful. Moto A azokanga, person is screaming. moto azolela, People cry. moto azokanga makasi. You will scream hard. Alors ntango eningisi yo, When it's shaking you ntango molai, for a very long time, ebendoka it mokie, will just take you a little bit epusi yo na makasi. and push you Eningisi yo and makasi. shakes you again so much. Ezili yo mokie, It brings you a bit by bit. You are going into jail and it brings you inside. ezosala lokola mbuma azomela moto. It's like an anaconda or a big snake swallowing a person, Malembe malembe. slowly but surely. Me koningisa, But shaking, nde eza makasi. it must too Po much. po yo kapasi. Because you must feel the strong pain. Po na nini? Why? Po kufati na masu. Because you died in sin. Etango mopepe wana ekotili And sa when the kobokisa sin yo. will finish, the wind will finish to bring you in, Kuna na kati, inside, ozokende mbala moko, you are going directly kokwea na maboko to fall under the hand ya bademon of demons oyo baza charge that are in charge ya konyokola yo of suffering you ti mokolo nzambe osambisa. until the Lord's judgment will take place. Sekonde nyonso olekisa kuna Every second you will spend there, ekozala ya pasi, it will be painful, ya konyokola, of crying, ya kolela. of crying. Etango nyonso And every time, biso tozokanisa yo okufa, as we think that you died, toyebi te okufaki we don't know how you died. tokokopesa nzambe merci po We say, Father, thank you okufa. because you died in the Lord. Soki yo okendaki epanza But basi, if you never went to God, kuna oza konyokola. there you are suffering. Osali 10 ans okufa, You are now 10 years you died, kuna oza na 10 ans ya souffrance. and there you are in 10 years of suffering. Sekonde nyonso Every second oyo biso tozolekisa, that as we are standing here, okolala te, you will never sleep. oza pe na repos te. You do not have rest. Pasi na pasi, Pain after pain, konyokwama na konyokwama. struggling after struggling, Ete pour l'éternité. and that is eternity. Eza libela na libela. It's forever. Po kozonga sino. Because you will never come back to the Po world. kuna po koza silo Because biko. there shall be no salvation. Kuna Yesu pa ko yosunga. There shall be no Jesus coming to help you. Po kini. Because you died like that. Bato baza kuna. So people who are there, Pasi tango elekaka makasi. when the pain is so much, À un certain moment, at a certain moment, bafinga ya Yesu. they used to insult Jesus. Bafinga na They will Yesu. insult Jesus Po yo konsala because eza. they have nothing to do. Porte ekangana. The door, the gate will be closed. Moto mosusu soka ye. And the other person, if he comes, Soki mopepe tusi ye na epo. if the winds will shake the shoulder, Soki eza na epo, egumbi moto. even on the shoulder, it will bang the head. Esengeli moto efina na The ti epo. head must be pressed until to the shoulder. Mopepe kangi motu na epo na. The wind will hold the head and the shoulder together, pressing Wana the head. pasi eza So the pain makasi. is very strong, Ezoningisa ye. shaking you, Eza koningisa ye. shaking you. Ezwi yo na makolo. If it holds you at the foot, Ifo makolo emata your likolo. foot must be up, Moto na se. your head will go down, Nzoto ezosala pasi. and the body is paining. Omemi kilo ya masu. You are having a burden of sin. Batie yo makolo Now likolo. they're turning up. Ntango ezoningisa, When it's shaking you, pasi mosusu elaki. pain goes up again. Pasi makasi. Painful. Moto azolela. The person cries, Eningisi yo. shakes you, Ekotisi yo moto. brings you in. Eningisi yo. Shakes you, Ekotisi yo brings moto. you a bit in. Pasi makasi. Very painful. Et puis, ezozwa temps Then it takes time po okota makasi. for you to go in. Oza loka liboso po. So just right there at the front gate. Mais po okota But makasi. before you to go into this, Ezozwa temps. it's taking a long time. Pasi. Painful. Pasi ya makasi. A very painful moment. Kuna nde moto azoganga So this is makasi. how the person will scream Moto hard. azoregrete. The person is regretting. Ntango okoti na kati, When you go in there, ekangana. you get to be Bademo ya bato. the destroyer or the destroyer demon Oyo bakindi moto akoti na kati. who have helped the person to go into jail, Baotikala kuna they te. will not stay there. Baozonga na moto. They will go back, come back to the world. Baozongela banani.
are they going to come back for? bazotala na mosika bato oyo bazosambela They are looking from far away people who are praying God. baoyo bazalaka asambeli akoni Those who pray and they fly. azosambela na The aventure person is praying but joking. azosambela likolo The likolo person is praying but not in the depth. bazoluka kota na lisumu moko They are trying to attract the person to a certain sin. oyo bango bakozwa And then they will now teach the person. bakosi And it brings them into na sate na bango their circle to na kare na bango or in their square. babandi sikoyo kolandela Then they will start following you hard. na bandi kolela place nazalaki na I was molongo trying where I was. nalobi esili I say it's over. awa eloko akosalisa Here there's nothing to do. eza na eloko moko te na kokosa There's nothing that I can do now. baninga nyonso baleki wana All my friends who went there, baninga nyonso bakoti na kati everyone is in now. nini na kokosa What can I do? a moto akosunga za te Yeah, nobody will help me. pasi ede It was so painful. na bandi kokanisa I was now remembering baninga na nga and thinking that my friends, tobandaki kotambola na bango when we used to walk with them into evilness here in the world, tobandaki kotala na bango we siya doing mabe evil things in the world. oyo tobandaki komona makambo ya nzambe pamba We see things of God like useless things. yeke na bandaki na nga koyani Even though I was going to church, of course, motema na nga na kabila na nga my heart was not God. It was not given to God. na bandaki kosala mpona kosepelisa na I was just doing things to please the name of God, na mpona kosepelisa not to please God. mpona nga According to me, ezalaki soki ozoya eglise ndo okota it ngo was if I come to church, then I will go to heaven. mpona nga According to me, ezalaki lokola naosala na service ya it was protocole like I was an usher. nde na okota ngo Is my ticket to ndoka heaven. ezalaki That was bongo not so. ezalaki nde It was ntango ozoya na when eglise you are coming to church, esengeli obongola you motema must come to believe in Jesus. opesa yesu bongo na You yo must give your life to Jesus. otambola na kobanga You nzambe must walk fearing God. mateya bazoteya yo The preaching they are preaching, you ofia na misala must practice it. nazoregrete I was regretting. na kosala nini What am I going to do? mwana nga sekala My child is left now. eke eza na motu te kolakisa nzela malamu Is there eyawa te somebody who can show my child a good way that my child will not come into this place where I am? bandeko nango batikali Now my family members who are remaining alive, nani opesela bango lisolo will oyo tell them what I am going through. koyebisa bango ke awa pasi You eza tell them that makasi the pain out there is very bad. baya awa te And I say, come here. ngai si nakomi Me, I've reached this place. me bango But what about them? bayebi They verite don't know the truth about them. nani akoyebisa Who bango will tell them? bazolela I was crying wana tozokusa and we were going further. e na molongo wana bazobeta And bino on that queue we were going, they were still beating us. kobeta etikaka The te beating does not stop at all. esilaka pe It te does not end. tozolela We were crying. bato bazobakisama na People molongo were still being headed on the ebele ya bato many people. bazokufa na moto They were dying in this world. ebele baokepa nzambe Many of them are not going in heaven. moke Very few nde baokepa that nzambe are going to go. na I bazolela was crying. mpona nini na bando olata bilamba Why mabe did I wear those dead clothes? ntango na bandeko ya eglise When I was going to church, nambe batalanga bilamba I milayi was wearing long clothes. esoki nazokanga But if I go home, mpona nini nando olata biloko why did I makasi? wear short hats? mpona nini na bandeko olata Why madi did I wear those clothes? I nazolela was crying. I nazolela was crying. nasuka na lobi And at the end, moto osunganga I said, here, nobody will have me. There's nobody will have me here. nakomi mpe liboso ya demor And I went before that demon. atandika He looked at me. irene I ran. zoba You are foolish. bademor wana Those demons, bayebaki bakomona they biso knows all our names. mutawanda oleta bango There were nobody who was telling them their names. tobanda kokontrole biso depuis tozalaki na Because motu they were watching us since we were in the world. irene oza zoba And I am like foolish. outi na mokili You're coming from the world. mokonzi na bino Your alobaki king told you. aza nzela He's a way. aza bomoi He's a truth. olandaki ye te Why mpona didn't you follow him? zoba You're a foolish one. irene oza mayele I te ran, you are a foolish one. ntango azoloba When po he was saying that, nazotali na miso ya mawu I was looking with the shame high, the nalobi pity one, saying that nalobi I said, ekomi it happened. turnanga mpe nakota It's kuna my turn now to go in there. ngai Me, nazokota mpe lokola I'm bani also going like the others. po bango bakoti Because them, they went in there. eloko te ekobikisa And nothing can save me now. ntango basilisi osekanga When they finished to laugh at me, atomboli baton na he ye took now his veteran. abandi kopusa He was coming with it na now tolo na nga toward my church. e azopusa yango na lolendo And he was coming with it with pride. pourkui bazosala yango na Why lolendo were they doing it with po pride? bayebi kesi balongi yo Because they knew that they've won you already. oza na eloko You osala have nothing to do. okoki mpe kokima te You can't even run away. azopusa He was coming with it. He was coming with it. bazoseka They were laughing. etango bazopusa And when they were going, bango all nyonso of them, bademon all the demons, bazoseka they were laughing. bazoseka They were rejoicing. balongi moto moko We won a soul. wafifi na masumu One died in sin. nzete wana That stick ekomi pembeni
came very close. etikali kaka distance moke And it was only a very short distance etutanga that it touched me. namona lumière I saw a light. na mokili oyo lumière ezalaka In this te world, I never saw such a light. ezinginga And the light was covering me. na sentir ondire loboko moko na nsima ebandi I felt ozongisa like a hand behind me was pushing me back. ezobendanga The nazozonga hand was pushing me back. loboko moko ebima A hand came out of nowhere. juste parti oyo Just this pass. esika oyo eza moke This place is too small. loboko wana eza monene That kote hand esika was oyo very big. eza juste parti oyo Just this part here, the arm and loboko wana ekiti boye the hand came like this. eningisinga It shook me neti ezobetanga like it mbala was slapping me. liboso ya loboko wana Before that hand, nazalaki lokola mwa point moko I was moke like a dot, a very small dot. loboko wana elobi na nga That hand told me po ebandaki koloba because the hand was talking. irene I ran akozwa eloko te here, mpe kosimba eloko te here don't touch anything. loboko yango And that hand ezalaki na forme ya lumière was having a form of the light. ozwi lokola mapata It was like a cloud. opesi yango ekla ya To makasi give it now a very bright shine na forme ya loboko in the form of the hand. suka ya misapi nango The hand of the fingers, Is that the moto? edges of the fingers were giving fire. moto ya It makasi was a very strong oyo fire ezopela that was burning. me moto wana ebandaki kozikisa nga But that fire was not burning me. loboko wana etombwa And the hand went up. esimbi nga lokola na songe It touched me from the edges. elongoli nga na And molongo it took me away from the queue. etienga mopanzi And it put me on the other side. liboso And in front, na bandaki komona bademo I saw demons na bato na bango with their baton. bazoseka They were laughing. bazoseka They were mocking. me ngai na bango But me and them, tokomaki na distance ya we came mosika now in a very big distance. bato na bango Their baton ekokaki kotutanga could te no longer touch me. eloko etutaki nga And te because it didn't touch me, code na nga my code ebimaki te did not appear. donc lisumu moko So it means there tekomama was no sin written on me. ntango loboko elongoli nga na So molongo when the hands removed me from the queue, bademo wa bato those demons that are destroyers na demo azalaki liboso and the demons that was before, bamonaki eloko they esalamaki didn't see what happened. bazwi nga They just took me. bake na nga ntina kasho And they went with me now in jail. kasho ya banani That prison, which prison? moto oyo abandaki oyo eglise Prison of the person who was going to church azosala mosala nzambe and the person who's serving God mpona kosepelisa to bapasteur please the pastors, kosepelisa nzambe te not to please God. kasho ya bato oyo The prison of people soki aye eglise who, if the person comes to church, alati malamu he wears a good clothes, soki abimi but if the person goes out, akelata biloko ya he bimi wears shortcuts. kasho ya bato The oyo prison azalaki of hypocrite the person who was an hypocrite. abandaki komilakisa The malamu person was showing up as a good person, nzoka azalaki but bongo the eating was something else. ntango batie nga liboso ya kasho When they put me before that prison, natelemaki na wumeli I stood there. It took me a long time. demo moko alobi The demon told me, moto boyaki na ye the person that you came awumeli azokota te took long without injury. mpona nini Why? baoyo nazalaki na bango Those demons that were with me, balobi toyebi they said, we don't know. moko na bango One mibale of them, of the two, aye liboso said, came before me. ntango akomi liboso na When nga he reached before me, agangi he screamed. mpona nini agangaki Why did he scream? na tolo na Because nga on my chest, lisumu there ezalaki was no te sin. eloko moko ekomamaki Nothing was written on there. atuni nga He asked me, wapi kode na yo where is your code? nayebisi ye naza I nango said, I don't have my code. oza nango te I said, mpona how come you don't have your code? nayebisi ye bapekisaki I said, because they stopped me. nani apekisaki Who did refuse you to have it? nayebisi ye loboko I said, there was a big hand. mpo nga namonaki loboko Because me, I just saw the hand. abanzi ofinga nga And he was insulting me. eloko nakuta pa bademo What I found on demons, parmi makambo basalaka among things that we were doing, eza kofinga it was they insulted me. afingi nga He insulted me. ntango asilisi ofinga When nga they finished to insult me, bafingani na baninga they na insult each other now with their friends. basilisi kofinga na They finished to bango insult. basangani Now they came together. bafingi nga They insult me. moko na bango alobi And the other one said, ata tofingi ye even with sweat, tokokobomba ye awa te we can't keep her here. esengeli tozongisela mokili She must go back to the world. moko asiliki One was very ayebisi upset. baninga na The ye other friends, ozoloba tozongisela mokili what are you saying that we must bring her back to the yo oyebi world? teke ye aye awa Don't you know that she came here? amoni makambo She ezosala saw what is happening here. epo ayoki makambo And she ezoloba heard what we are saying here. oyo bato bakoki oyoka What people must hear here. ntango akozonga na Now moko when she's going back to that world, aza skandale she's a scandal. akoloba She will speak. akobomba She te will not hide. ntango wana Now, bademo on nyonso that time, bakataki oyo bazosala they stopped what they were doing. mpona nini Why? Because esalama ngano it never happened before. moto aleka na And wana the person go by that place.
tina mulongo to the queue azwa code without having a code. bango bamonaki baopesa code Then they saw me receiving the code. mais azwi yango But the person who was me, I didn't receive that code. esalama na It never happened to them. alors eloko abongo esalami Such ndenge thing, how can it happen? balukaki lolenge nyonso bayeba They've tried their best to know, basikalaki but they kocomprendre never understood how this happened. mpona nini Why? po yesu kristo nde moto abongisaki yango Because it's Jesus who have prepared it that way. bademo bazalaki trouble Demons were troubled. moko alobi One said, tozongisa kaka na mokili we can do nothing, let us bring it back to the world. me bakokaki ozongisanga na molongo But they could have bring it back to the queue, mpo molongo ezalaki because the queue was still there. ntango moto azokufa When the person dies, eza na baelema there mibale are two things, moto azokende nango and the person is going with. bazwaka yango apartir na mokili They take it from the world. soko okufi na masumu If you die in sin, ntango bakotia yo na molongo when they will put you in the queue, bakoplace yo they will place you en fonction de ces deux éléments according to those two elements. ya liboso First one eza jour okufi is the day you died. ya mibale Second element ezali aire okufi is the time you died. na aire oyo In okufi the time that you died, na mokolo oyo okufi with the day you died, batie yo wana they put you there. yebaki ntango bato bazokufa Now you have to understand that na when people différence die, ya baseconde in ezala difference of seconds, bazoklasse they bino are putting you online selon yango according to those times. e soki yo oleki So if you go beyond, place na yo eleki your time have passed beyond, mokolo na yo eleki your day have passed beyond, bakoki ozongisa osu na molongo te they cannot put you back on the queue. impossible It's impossible. esengeli bazongisa nga na mokili Now they must bring you back to the world. balandela nga na They mokili must take care again to do what they were doing in the world. nakufa na I must masumu die again in sin mpo bazwelanga jour in order mosusu for them to place me in another day, na date mosusu in another day. nde équation So that was the equation according to them. moko alobi So one said, problème eza te there's no problem. tozongela yo We can go back to her. tokende na yo We can go back with her. mais soki azongi But if she goes back, eloko tokokosala one thing we can do ezali kolandela is ye to do the follow-up. aloba She makambo mustn't say what she saw here. ata mokolo moko Not even a day. message oyo This message, nazwi yango na 2005 I received it in 2005. nabandaka kobanga makasi I mpona was koloba. afraid to speak about it. nakomoloba yango na I 2015 began to speak about it in 2015, 10 ans après 10 years after, mpo nabandaki because kobanga I was very afraid. bademo babandaki kokombattre Demons were fighting me nazala na kobanga that I must be afraid mpo naloba te in order for me not to speak. yesu kristo asungi nga Jesus Christ helped me. lelo nakomoloba Today I can speak it loud. etango nazoloba And as I'm speaking here, oyo abatelanga the kati one who saves me is only Jesus. alors ntango bazwi nga So when they took me, balobi tozonga na moto they said, let us go back to the world with her. toba tozonga na moto Now we were going back to the world. nazozonga kaka na nzoto wana ya lisumu I was going back with the very same body of sin oyo ebeba that was damaged. tokiti na mokili We went back atterrissage na biso ezalaki na cimetière and we landed on the cemetery. kokende na biso ezalaki zamba We went out through the bush, kokita na biso cimetière but our landing was on the cemetery. tokomi na cimetière na And we were liboso in the first cemetery. ntango toko When we reached there, bademo abateur the demons that are destroyers, batiki nga na ebandeli ya they cimetière left me at the edge of the cemetery. bango bapusani Then they went further. bayeti na batomba They came to the tombs of people. namona makambo mibale I ezosala saw two things happening. eza na de catégorie ya batombe na cimetière There are two categories of tombs in the cemetery. ya liboso The first one, bademo abateur bazoya when the demons are coming, soki balingi banyata tombe if they want to walk on the tomb, na komona tombe wana epanzani I will see the tomb being scattered. moto abuki yango aza te There is no one who destroys it. eloko ebuki yango eza te Nothing has destroyed it. après quelques secondes After a second, ekangami it will be covered again. ebimisi mopepe It makasi brings up a very strong mopepe wind, wana ezwi bademo and the wind will take him etoki nanga and takes ezwi me nanga along ebwaki biso and throw us somewhere. wana bademo bakokokotia makolo te And their demons cannot put their foot. soki basali motu makasi kozonga If they try hard to go back, ezosalaka bongo the wind will still throw us. babolongo wana bakie place mosusu They will be moved from there to another place. tombe wana baomata When they will go to another tomb, bakiti they'll come back. bamati They go up, bakiti they come back. basilisaki basimetiere nyonso They ya finish mboka na all biso the symmetry in our country. après After that, bazwi nga they took me. toye na hôpital esika corps ezalaki We went to the hospital where the body was. ntango tokomi na entrée When we reached the entrance, toza na mposa bafungolela biso porte we didn't need them to open the door. toperce mire We went through the wall. tokoti na We kati went inside. na mopanzi At the other side, ezalaki na salle d'urgence there was the agent's room. kuna nde namona baange ya nzambe mibale
there in the emergency room is where I saw two angels of the Lord. They were shining so much. You won't know if it's a woman or it's a man. You never differentiate them. They were having a very reflecting bright. They were standing with two positions. One of the positions that I had, and the other one was giving the back. They were standing there at the entrance. And the one who's turning his back was coming towards me now. And the one who was standing in my position was going now on the other side. So they were turning. When the demons saw them, they pushed me. When they pushed me, with the pain that I had, I was going slowly but surely. I said, when I died, I was not walking on the floor. I was at a certain level. I was now trying to walk and trying to put my foot down from there. So now the angel came quickly. They took me and they brought me down. They didn't take me at the same time. They had to come a bit down. They had to take me now from my legs, my feet, and they lift me up. We went at the front of the emergency room, and we went through the wall with them. We went into the hospital. What did I do? I don't know. But we reached a certain place. I saw my body lying there. It was lying on the bed. The angel came with me. One on the left, one on the right. One stood where I am standing right now, and he moved. He came to my foot. And the one who was on the other side, he moved. He came to my foot again. When they reached my foot, each one of them took my foot and they scattered it. They scattered it into two pieces. They tore it. Now I'm looking at my body that was laying they are tearing it into pieces. And the angel who was there, who also did the same thing. He held my foot, tearing it into parts. They did cut me up to the hip. My body was in pieces. Where I was just coming slowly but surely. I came in the between there. In between of my legs as well. So when I was coming, I was saying to myself, may I look inside my body? How is it? I can see maybe the intestines. I can see everything there, the ribs. Once I went in between them, I screamed. I looked inside my body. Why did I scream? Because inside the body, I didn't see anything. I didn't see anything. What I saw, this body, is just the envelope that is keeping us where we are in this world. When I screamed, the angel now carried me like a baby, and they were now forcing me back into my body. They were pushing me. I was saying to myself, but this is me. Are they bringing me back to myself? So I was going back. My hands went to the hands. My foot went to my foot. My whole body was fit to it. My head was fit to itself. They came onto the head and they were looking. You will see that the body is not well fitted. They will shift now your skin. Like this in the clothes. They shift. They shift. If they see the nose is not well seated, they will move it. They will move it. Adjust it. They come now to the articulation with the look. They said, is this kid? Is it good with in good order with the one inside? So they fit it. They shift it. They get to the fingers. Is it well fitted? They will fit it again. They will fit it. They look at the hands. Is it well fitted? If it's not well fitted, they will be fitting it well. Like a person is wearing a glove. They will fit it like a glove. They finish. They will come to a foot. They look at my foot. If it's not well fitted, they are fitting it. When they finish, the one who was on the left
He will take it. afini He will squeeze it. ekangami And it's closed. oyo opandalaki mopanzi And the mosusu other na one droite on the right side, azwi he lokolo will also take my foot. Afini. My feet, he will squeeze it. ekangami And it's closed. bazwinga They text me balamusinga na and mbeto they made me to stand. ntango balamusinga na When I mbeto was standing, nzoto wana ya lisumu the sinful body, namonaki yango I lisusu didn't see it again. mpona nini Why? yango nde bazongisaki na kati ya nzoto Because it's what they brought back into my body. nakomi komimona na nzoto Now I was busy seeing myself in the body. me wana na mokili na biso na mokili na But in our world, I didn't see myself yet. ntango batelemisinga When they made him to stand, bademo ya bato baye lisusu the demons, the destroyers came again. balobi They said, bopesa biso irene give us iron. akufaki na She masumu died in sin. biso nde As we are the one tozwaka bato na who masumu takes sinful people. bino bobombaka You guys don't keep them at all. baange The bazongisa angel answered, eza na biso te it is not us. mokonzi na biso Our king alobi tobomba is the one who said we must keep her. bango balobi They te said, no, esalamaka bongo it doesn't happen like that. moto soki akufi na If the biso person dies in sin, biso nde tozwaka we are the one who takes the person, bino te not you. esalamaka It bongo never happened. baange balobi The angel said, biso te not us. mokonzi na biso Our king. alobi He tobomba said we must keep her. bademo balonge na So the ngambo demons moved from their bayeti ka side. They baange came to the angel. bakandinga na loboko They held me by hand babendinga and they took me by force. baange The basebekasi angels moved. baye na mopanza They bademo came on the other side of the bakandinga demons. They held me. They bazongisinga brought me back this way. bademo balandi The lisusu demons came again. bakandinga They took me. bakenanga They brought me on the other baange side. baye The angel came again. bakandinga They took me. bazongisinga bakobanzi owelela Now they were now fighting over my body. nga moko Not myself. nazalaki na makasi ya I didn't koloba have any strength to say anything. nazalaki na eloko ya I didn't have kosala anything to do. nakokaki koloba te I couldn't even say anything. nakokaki kose I défendre couldn't even defend myself mpona kufaki na masumu because I died in sin. bademo bazoloba The demon says, esalamaka boye it doesn't happen like that. aza moto na She is our person. botika biso You must leave us with her. akufaki na She masumu died in sin. bademo soki bazwinga If the demons text me, bakomi sikoyo kotala bato na moki they are now looking at people in the world. ndenge nini bazotanga How are they walking? wana toza na kati ya hôpital Now, as we were in the hospital, of na course, kati ya hôpital in the hospital, namona lisusu te I kategori saw two categories of people again. kategori ya liboso First category, bato wana those kind of people. nzoto na bango eza na baporte Their body are having doors, tala baporte many doors. bademo so bamoni moto If na the demons see people with many doors open, basimbinga they hold me, bakendanga mbango pa they moto go with me to that person. bakose pointe na porte moko They will go into one of the doors tokotimba and moko we go. ntango tokoti na When nzoto we enter in the body of the person, eloko eka mosenga what liboso made me to wonder? kati ya nzoto ya moto In the body of the person eza lokola temple is like a temple. ndenge tokoti So as we enter there, tokokokuta bademo we mosusu can na even kati find some other demons in there, to tokokokuta or bademo we can find no demons. me misusu baolanda But biso others are coming and following na us. baporte oyo eza And wana every other doors that we open. ntango tokokuta And when we go there, eloko akobenga na biso eza te there is nothing that will chase us. moto akobenga na biso eza Nobody te. will chase us there. toza à l'aise We are in peace. demo nyonso azokota Every demon that is going there, ntango nyonso alingi every time it Our comes, he will remain soki there. alingi kobima If you want to go, autilize porte you mosusu just use another door from the person. baporte wana nyonso eza pamba And those doors are on the body of humankind. bafenetre te baporte Not the windows, but doors. soki tobimi So if you go out of those doors, nde baange bakokozwa nguya then the angels now will take babendinga a way to take me and pull me and go with me. bato ebele Many people na kati ya hôpital in the hospital, bazalaki na baporte they were having doors open in their body. kategori ya The mibale second category I saw, wana ezalaki that was moto azotambola the person is walking aza na porte moko te and the person doesn't have any door. moto wana That person, bademo ntongo ozwanga when demons will take me, soki bameki baopusana if they try, pembeni na ye bameki bapusana pembeni na they ye try to come closer, moto wana that person, tolo na ye his chest ekobilisa mopepe ya makasi will bring out a strong wind, mopepe wana nde ezosala topusana ta te and that strong wind will make you not come closer. ata demo moko tapusana Even not any demon can come closer. ntango ye azopusana When the person is coming, mopepe ezotindika the wind mosika is removing the person na bademo na with ngai those demons. bademo bosimbe te And those demons will never touch. bosalelo te And it will never touch the person. moto wana na mokili azotambola yebi na That ye person is walking in the world is not aware. azomona na ye mpe makambo esalama And the te person does not even understand what is taking place. mais sur le plan spirituel Spiritually speaking, bademo bazopumbwa na monia oyo ya demons are flying with the power that is coming out of the person. eyaki kokoma na ngonga moko And when we reach a certain moment, ordre epesamaki epa baange there was an order coming from the angels bakende batikama that they must go and they must mpo leave. bademo bazalaki na raison Because demons were right. bakufaki na masumu I died in sin.
abonnez-vous pour la rater partie 3 tétan on a publié en haut. Que le Seigneur vous bénisse.